toujours vivre le bien tu fais bilile le kamalo bana ebele toujours un enfant. Balandi ya DMTV mbote nabino esengo eza ya biso koyeba ke boza ebele boza kolanda chaîne YouTube nabino DMTV. DMTV boyebi kaka e proposa kabino en tout cas masolo ya actualité mais to salaka pe ba analyse na ba réflexion sur ba sujet d'actualité topé ba faits sociaux na ba réalité ndenge kaka toza ko vivre na mboka na biso République démocratique du Congo mboka oyo ezangaka makambote. Avant to aborder sujet oyo tolingi to proposer bino sikoyo boyebi ke awa to mi pesa déjà devoir ya ko sensibiliser bino pe biso surtout na etali maladie oyo tant que to vaincre ngo na noté toza ko insister parce que to constater relâchement makasi na population na biso congolaise en particulier na population à Kinshasa na ba kondi balembi na bango ko sensibiliser batu pourtant maladie ezalika kezana no vaincu te bande konanga s'il vous plaît to continuer ko respecter ba mesures barrières potomi batela komi batela ndele kinyo surtout pour na to maladie wana te peto protéger ba famille na biso webi que prévention yango ezali meilleure arme toza nango. Actualité ezali pe interpellation ya artiste musicienne Chalamwana o tozo benga Mamu National na ba service ya ANER ezalaki bongo hier boyebi et Chalamwana et salaki makelele mingi ba interpellé qui est par rapport ya ba propos moko ba qualifié yango de subversif ezali contenu na nzembo na yemoko oyo et circulé makasi mingi na ba réseaux sociaux. Chalamwana zaki retenu pendant plusieurs heures et mobali na ya fustija qui en tout cas arrestation wana zaki ko s'apparenter na une arrestation arbitraire parce que chef de l'État a prometaka avant comme mokonzi que décision na ya liboso ko zala ko kanga baka ya ba ANER to mitunaki pourquoi ANER ekotaki makambo oyo soki mabamoko subversif ezalaki na kati ya nzembo ya Chalamwana esengelaki plutôt na commission à censure ndeko kakolandela makambo wana mais yemoko Mamu National finalement bayaki ko libérer ye pe to salaki curieux en tout cas ya koyoka moi muke version na ye justement c'est ce que nous voulons vous proposer na moi extrait muke oyo boyoka historique ya nzembo wana Chalamwana yembi oyo batu balingi ko attribuer yango na dédicace ya mabe asali epai ya chef de l'État. Chalamwana zali ko s'expliquer est-ce que ayembeli nzembo wana ya ingratitude pona Félix Tshisekedi azali ingrat vis-à-vis na China Rambo Joseph Kabila to ayembi yango par rapport ya expérience na ye personnel nde eloko na ngina proposer bino bolanda mwa muke na ngonga oyo. Je rappelle que boza rolanda chaîne na bino DMTV soki ozana no abonné te ndeko na ngai comment abonner na chaîne oyo kobosa na te une fois que ko cliquer na bouton na rouge ba commence s'abonner puis au s'abonner et ko bimisa cloche moko ya notification ya moke ko permettre na yo au rataka lisute ba prochaine vidéo to tia awa to landa extrait oyo et bongo nous nous retrouvons tout de suite après. On vous reproche de quoi? Merci pour la question papa. D'abord naza opesa mbote na bandeko na nyonso bandeko nyonso ya Kongo na opesa ba mbote surtout na bawo nyonso ba soutenir ngai akati ya likambo oyo wezalaki vraiment concerné na ngai te mais olata nde ngai et bawo yo penza ba monaki ke peut-être ba comprendre ki malamu te na ko expliquer bango siko. Qu'est-ce qui s'est passé? Eloni nango eleki ba lobby que au sali nini problème ni bakangeli na sali album na ngai depuis longtemps na bunda ibika ni to travailler ka to sala album na bisa prendre du temps ou les locaux ko changer peut-être par manque de moyens petit à petit to sala tipo album na yo sila na sala album na ngai sili na bisa kinzembo nzambe ko remercier nzambe ndenge vraiment et nazaki malade nzambe abateli ngai vraiment sauver ngai
et puis nako imisa nani et papa solution et banzembo zo bi malé mezo kende ndenge wana et mais sikoyo nzembo oyo ingratitude ezali nzembo oyo il fallait pas ebima parce que ezaki nanu mixé te na yembi bien sûr tout ça on a tout fait mais ezalaki nanu mixé nanu te je crois ebimi ndenge nini disons fuite ebimi na ba oyo peut-être toza ko travailler na bango et bazui yango baké ko balancer wana lelo yikomika likambuka kabo il faut ka kotia na réseaux sociaux likambuka mukeka kabo ataluto kwa il faut ka na réseaux sociaux bakamati nzemba balancer kuna ezaki na image te na sali pe clip te je n'ai même pas eu le temps. Eh bien, nzembo d'abord na yembeli mokonzi ya mboka te ondenge bato bazo kanisa. Oui, interprétation ni nozo pesa na nzembo. Nzembo etanazo yemba trahison, bao ba trahisangai. J'ai beaucoup fait. Ezala ba camarade, ezala ba oto sala na bango misala, ezala ba ona lansa. Ti lelo oyo boye. Na wuti ko mususu wa wuti okende peka asikoyo. Mais ezali problème weza ko choquer ba kimanga et tout ça. Voilà, Boti Kolanda Yemoko Mamo National, na moi extrait oyo nenga zako s'exprimer par rapport na ntembo na ye ingratitude, ndenge ememie na anera koka kozala interpeller pardon, pe akoma ko se défendre. Alors ce qui fait très mal na likambo oyo comme na moisi maman la femme tchala mwana kozala interpréter parce que sali œuvre d'esprit a yembi ba maloba na kati ezali que bazali ko benga tchala mwana akende ko se justifier na maloba oyo eza contenu na nzembo na ye selon vision na ye te oye muto yembi mais selon o bato baza ko kanisa pe baza ko loba. Et c'est vraiment ça qui est malheureux. Je pense que c'est ça même l'une des raisons oyo artiste lokola Koffi Olomide asenga ke commission nationale à censure ekufa. Commission à censure coûte kufina noté mais comique même na aner azaro kota makambo oyo. Ce n'est pas bien dans une démocratie makambo ya boy et salama parce que artiste musicien tango asali œuvre na ye azali responsable te na oyo bato bazali kokanisa ye aza responsable na oyo asali pe na vision ya ye ye alingi transmettre message moko boye alobi ba maloba na ye na kati mais oyo mutu interprétation mutu aza kosala na maloba na ye et ça problème ya artiste musicien te. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que tchala mwana na carrière na ye mobimba ndenge asali yango pe na vie na ye mobimba ndenge a passé na ba relation oyo akutana na yango na vie na ye azala na batu oyo ba déceva ye te oyo ke finalement ba déception na soke lekimbeka etinda ye akoka kosalela yango nzembo pe ayemba. Pourquoi kozwa kokangisa nzembo ya tchala mwana pe kotalisa yango epa ya Félix Tshisekedi? Je peux comprendre contexte actuel, contexte tozali na yango pe nzembo wana kobi maboye peut-être monsieur bazali komona kezali hasard te même alors ata soki pezali bongo tchala mwana na kati ya nzembo na ye a cité nommément moto ya yembelité tolandi biso moko ye moko ndenga lobi que na vie na ye azali na batu o ba déceva ebele pe nzembo wana sala yango kala et pire encore on l'a interpellé pour une chanson oyo ebimi kutu nanu te une chanson oyo ba bimisi yango na ndenga kimuyibi alors que ye moko asilisi yango nanu te. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je pense au président il y a UNPC ville-province il y a Kinshasa Jean-Marie Kabila ba média diffusé nzembo wana te parce que nzembo wana l'équipe NRT et pardon na commission à censure te et ça ne pouvait pas passer na commission à censure puisque asilisa kina no makamunyo surtout à propos ya nzembo o wana yebika ba studio na biso wa parfois ingénieur akoiko benda moi flash disque ba bendi moi son et bakei nango mutu moko pe azui yango ayibi et directement et ko ina ba réseaux sociaux ndebo ki tchala mwana ndenge azali koloba wana makambu oyo tozalaki ko reprocher na régime passé yangwana te koki ko continuer ko salama et même ata soki tokei na hypothèse extrême ou même batu balobi ka yembeli Félix Tshisekedi. Je pense que les gens auront du mal à prouver qu'effectivement hypothèse wana za ya solo parce que na kati ya ntembo wana nous l'avons écouté tchala mwana tikali ko tanga kombo ya mutu moko te apesi ba exemple ebele c'est vrai et mutu la mutu oya se montra ingrat et pas ya tchala mwana koki ko se retrouver na maloba ya yembi misusu baloba ka yembeli mais j'ai 30 bato belé misusu balobi ka yembeli telle personne na vie
vie na ye ndenge apasa vie na ya kutani na makambo ya ndenge na ndenge azangi ba ingrat te d'ailleurs nani na vie na ya zanga ba ingrat. Comment bokoki kozwa personnalité munene lokwa Félix Tshisekedi bokitisa ye na niveau ya nzembo wana eza normal te. Je pense que esengeli ko changer façon ya kosala makambo pe façon ya ko réfléchir, parce que je crois que même ye moko chef de l'État sika azali asepelaki na ye certainement pas na ndenga yokaki ke ba interpellaki mamu national taka to bengaki mamu national, donc maman nationale Tchalamwana pona ko poser ba question moko sur ba maloba o yemba mi na ntembo na alors que maloba ya mabe na kati ya ntembo wana ezali te. Bino boyebita qui s'adresse cette chanson et bino bozali ko benga par rapport na bino bozali ko kanisa. En plus, pourquoi bino nde bobenga alors qu'il y a déjà un service de la commission nationale ya censure qui existe o ye justement musala na ezala ka kolandela banzembo koyeba sokezana ba maloba moko ya mabete toni te. Pourquoi l'interpeller modèle wana? Ça fait une très mauvaise publicité ya mboka na biso ezali vraiment kitoko mingi te. Donc voilà, moi moké analyste on ki to échanger na bino par rapport toujours ya information wana oyo tambola ki makasi lobby ya interpellation ya Tchalamwana artiste musicien na oyo abimisi pe mo opus depuis kala après ko sala nzembo azali ko kumisa nzambe par rapport ya ndenga bela ki pendenge nzambe asalisaki abikaki et azako préparer pe album na ye na kati album na nzembo wana gratitude ekozala pour le bonheur ya ba fan na ye o bazali kozela ba yoka ye lisusu. Voilà, soki bo sepeli botikela biso mo like boyoke ba like saka toujours bien, mais mingi pe bo koki ko pesa point de vue na bino na nzela ya ba commentaire bo exprimer opinion na bino, mais bo s'abonner pe na chaîne ODM TV sokozana na abonner tende konanga cliquer kaka na bouton wana ba komi s'abonner en rouge et directement refaire partie na famille DMTV ko bossa na pété ko cliquer na petite cloche ya notification ko permettre na yo ora takalishusu te ba vidéo to mettre en ligne. Merci na yo pour le temps oyo disponibiliser pour na kolanda biso to espérer que sujet zala qui peut intéressant prochainement avec un autre sujet. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.